ville bana Londres chez baza awa ba ebi ville oyo komba ville ango yango s'il vous plaît. Hackney ville ya Hackney na Londres soki boyebi ville wana so na kosi ville wana bolo bananga ke ville wana na Londres ezalaka te. Hackney eza na Londres. Voilà, Hackney eza ville moko eza na Londres. Et pardon, quartier, pardon, excusez-moi. Eza quartier eza na Londres. Hackney eza quartier eza na quartier à Londres. Na kosi ou pas? Merci beaucoup. Pascal Tioka azana shop na ye oto bengaka exotique na quartier wana ya Hackney na quartier à Londres. Ayoka ni na tonto promo na zome mayo okobando travailler na shop na ngai okozongisa mbongo na nga malembe na ndenge tokoyokana. Un mois ezana 4 semaines. Par semaine bando futa tonto promo des bandes de London. Des bandes de London toujours. Bando futa tonto promo Rudolf Nkosa alias tonto promo bando futa ye par semaine. Bando futa ye 100 livres. 100 livres na un mois et ça la lokola 400 livres. Au tonto promo Rudolf Nkosa abanda goswa. Kolala na ye na shop wana ezala bomonde à la shop ba côté batani ba biloko ya côté ka tout ça ezapé na dépôt côté ba bombe la biloko. Rudolf Nkosa andola la wana. Andola la soya sisi côté ka ngoya la ini nazo servir batu se batu ba yosoma bandakala batu ba yosoma ba semoul batu ba yosoma ba boye andol sala bongo côté ka na musala andol sala na Londres yangwana. Soki nazo kosa bato nyoso ba yebi kombo o nazo loba Pascal Tioka kombo ya shop na exotique na pe eza Pascal Tioka na kati ya quartier Hackney na Londres bana Londres tout ba yebi Hackney. Soka siliso teka na bapoko na ndenge sala bakangi akina kolala na dépôt wana abongisi mo basaki wana azuma ba drap atandi alali wana. Et ça parcours na été rappelé kabino. Comme ça on va faire la différence entre moi et tonton promo. Tonton promo fongola shop 11h. Ba shop e fongola presque majorité ba shop na Londres 11h. Rudolf Nkosa alias tonton promo a umeli wana asalaka Pascal Tioka a gange la kaye ya somo. Et yo coïncide Pascal Tioka a sa camarade ya producteur ya munene Gauthier Mascotte. Wana abano travaillé 2016, 2017, 2018 na période ya Covid, Corona, parce que na 2019. Tant au Covid est bandit ne ayako kata musala na 2019. Mais à travailler na exotique wana boyoki da parcours na Kinshasa na nenga yepoto ni chroniqueur ni journaliste ni mutu ya média ni photo na musicien. 2019 kanga tiki ko sala na shop ayako tika ndenge nini. Ingénieur de banque o batu nyoso ba yebi Gauthier Mascotte. Aye ayota la camarade na na shop. Amoni camarade d'ailleurs azogangela Rudolf Nkosa alias tonton promo. Abi mais mukolo bozo gangela ke pona nini abi ongulu na ngati. Abenga ke ti lelo sur la tombe de mon père na kosi. Pascal Tioka abenga kaye abenga ka Rudolf Nkosa alias tonton promo abenga kaye ngulu na ngati lelo. Habite ngulu nanga. Abi amozo gangela ka eboye. C'est pas bien. Ayokele Mawa, Gauthier Mascotte, après, Pascal Tioka a présenté par Gauthier Mascotte, a dit, oh, Gauthier Mascotte, oh, yoka babaka, ingénieur de bas, Gauthier Mascotte, yeyo. Gauthier Mascotte a bengi, a apprécié quelque chose, et puis a apprécié le numéro, si tu as un petit souci, tu m'appelles. Tangu sikoyo, lobby nango, balalipe lobby nango, ayo benga Gauthier Mascotte. Gauthier Mascotte a ébissé, non, aux amukolo, qu'au salaboye, tout ce qui travaille dans le noir boye, et puis à bengi na Pascal Tioka, qu'au traverser dans le noir boye, et sa propreté, ce mbilaye, ba contrôle n'engé zalaka, et sa pena risque makasi même pour na yo, bago kangape, shop na yo. Des mascottes ayo lobanaye, na 2020. Kengai, nazo peso idéologie, yo foko ma chroniqueur.
Oh non, comme un chroniqueur ndenge nini na ebinde mamango salate. Habité déjà pendant que l'université, oza déjà na mayele. Bwana mascotte, ayebisaka ebongo oza déjà na moi mayele na yo. Oko ma chroniqueur soki kaka na l'action ba ligne de conduite. Nde mascotte ayo sombele caméra, asombeli ordinateur, nde abandi ba émission. Na 2020, s'il vous plaît. Wana tonton promo na 2020 abandi be mission nga bakali déjà na zalaka chroniqueur et nga bakali lelo na sabino na zalaka journaliste d'investigation to sola lelo na ba preuve boza calme TV za radio te so botali photo na nga oyo botala ana sebo mona septembre 2015 o ezanga na musicien au Félix Oisé quoi. Botala na se awa kota ba commentaire bomona septembre 2015. Cette photo a été publiée en septembre 2015. Au photo na Prince Bakali. À l'époque déjà 2015, Félix Oisé quoi, ça Félix Oisé quoi ya leloté. Wana Félix Oisé quoi musicien succès fou. Bato bando yambaye généralement à l'époque. Soza na kombote o yamba ete soza mayele te o yamba waze kwate yangoyo 2015 septembre botala na se botala pe na se wana ya photo ona che bo mona ke eza photo ya 2015 o nga o Félix waze kwa wana sko 2015 na zala déjà chroniqueur ya musique muto na yambi aza menuisier te muto na yambi aza footballeur te muto na yambi aza musicien ye wana na chela ke micro. Et puis na yamba na carrière nanga Félix Oisé quoi na carrière nanga na yamba 4 fois s'il vous plaît na yamba Félix Oisé quoi na Kinshasa auto sur la masola Kinshasa 2015 na la na pototé biso to ba bleda roto e poto kala troté to na ba 10 ans na poto nante 2015 déjà na yamba ka Oisé quoi wana Rudolf Nkosa alias Tonton Promo azalaka wapi. Potom boloba, bomona neti mutu so sali bandeko. Mutu nyos tuté ala na facilité ya ko se vanta kaka ke ngana sala bo ngana tete nga bongote. Bato ba yebinga ba yebinga. Bato ba yebinga ba yebinga. Bo kantate ke no senga bakali na nzimi na opté na koma na position moko boye pona ko sepelisa binote nde fonga na koma zoba. Te nga bongote. Nana ba prince be monsieur Zali. Avant de s'afficher la Koffi Olomide na vie nanga. Déjà na tiela ka micro. Biso sola na ba preuve. Tokenda musika te. Oye za bakali na Koffi Olomide. Awa nana fana koma na Koffi Olomide 2019. Wana Rudolf Nkosa nanu journaliste pe nanu kakate soi-disant. Awa Prince Bakali 2019 na Koffi Olomide Rudolf Nkosa azana noté. Rudolf Nkosa ngana sola na ba journaliste investigateur 2019 na ba preuve ya ngwana bo mona na sia na ba komi 2019 na tchade ya Koffi Olomide micro. Boyoki ndenge na expliquer bino parcours ya Rudolf Nkosa alias Tonton Promo ndenge aya poto. Mama Nicole Malonga. Oui, allô Maman Nicole, nous sommes en live. Mo. Na monogramme. Ce qui est choix na yo. On va pas t'interdire. Mais ngelo qu'on a lobby que ceux qui chroniqueur azasima artiste, j'espère que vous avez des contrats. Parce que artiste, chroniqueur, aza quoi journaliste, aza on a pour nous lobela, bola muna mabe, yaba artiste nyos.
Na yebite soki bakali depuis oloba ki okoma neutre, soki oloba ki ke okoma epaya, kosala epaya artiste Fally Ipupa. Et loko na yoki confrère na biso alobi ke ozaki infiltré epaya Kofi na compte ya Fally Ipupa. Et ça n'inga passé. Bon, moni est moko, ko défendre l'artiste, je vais bien. Mais il faut venir dire des choses au besoin na ba preuve nango. Il faut pas que toi kaka kolobali kambu pour tout ça la plaisir na public moko pour public o yoso défendre ba monaka kolobaki. Qu'est-ce que Fally va gagner ya kokotisa bakali et pas ya Kofi pour akendo ça la Kofi nini. Pour akendo ça la Kofi nini. Donc par là olingi olobanini que but ya Fally eza ko boma Kofi. Mais obi ke makamsus toi ka kolobako eza vraiment trop méchant. Soki bango soki ezaka bongo c'est que bango tout basala bongo pour la plupart ya bato ya presse batambola na ba orchestre. Batambola siko Fally pa lobanini ke Kisinjora pa eko bomaye envoyé par Kofi pour biso tout oyebi amour ya Kisinjora pona Kofi. Toyebi tan o Kisinjora sala pa Kofi. Si ko tolo banine Kisinjora zongi pa Fally pour aya envoyer ya Kofi pour kende kosa la Fally mabe un moment photo arretaka. Soko lingi no artiste mon côté lobele siko lingi eza bien te. Fally ako gagner nini azwa bakali akende kotinda e infiltré kota pa ya Kofi pour kende pour aya ko memele information nini o Fally azana ngo besoin o ayebite. Pour Fally a fandi plus longtemps na Kofi koleka bakali. Fally a travaillé na Kofi. Ba koma ba nzembo ba yemba. Siko information nini oyo Fally a kokende ko introduire bakali et pas ya Kofi pa memele nini. Eza mawe makamsu toyo kaka. Eza mawa. Ba risque msusu bozwaka pona ba artiste pona kwa ko salir batu misusu. J'espère que vous êtes bien payés. Nga batu susu baka kokosa o mama Kongo ba futie 500 par-ci par-là bino mo boloba ke Kofi a futanga mais bon monique étant Kofi a lobi ma be ya héritier je suis venu bolamu ya Fally na lobaka na mabe bolamu ya Ferena mabe eza bien te hein eza bien te Fally azobeta musique Fera beta musique okumi saka Fere loba makambu ya Fere okumi saka Fally loba makambu ya Fally mais ko mema batu bakotisa na mituna bango ke Fally atinda bakali akende ko s'introduire et pas à Kofi pour a gagner nini. Est-ce que bakali na Kofi ba na problème? Déjà pour commencer, est-ce que bakali na artiste Kofi Olomide ba na problème? Ba na problème te jusque là. Ba soinité ba wele lo côté. Eza kaka po bakali depuis et puis ye moko Kofi aloba yango bakali akomana ye neutre au milieu du village. Mais bota la vidéo moko oyo Kofi moko azo confirmer que bakali lekia yaya. Bongo siko lelo soki bakali a continuer ki ko ba mabe ya Fally et que Kofi to moni Kofi sur scène na Fally bakali ngo suka wapi à un moment il faut arrêter hein ba classe ba bakali biso to sala ngo kaka na réseaux sociaux ba bakali batangi ba classe pona misala oyo hein bakoki ko salignaka derrière artiste moté bakali a lobby que pour l'instant aza attaché de presse ya Wata confirmé par Wata et confirmé par Bakali. Donc ça veut dire quoi? Il parle de l'orchestre de Wata. Mais ce qu'a moni makambu, ya liaya na ye, Fally Ipupa, ya malamu, alinga loba, oui. Ce qui mutu, ngape ba moment moko bonoba ma bébélé à Jean Robert. Mais Nathalie n'a dit, na lobi ma bébélé, tikana un mot pena ko caresser. Ce qui peut bakali à Monique, a lobi ma bébélé à Fally. Talabino tunde bozana boka banjembo a Fally nandako. Bino tout o boza ba pro Fally boyo kaka po banjembo a Fally eza goût et c'est na ebisa bino kolobela mutu na niveau ya musique ezo ko empêcher bino boka musique inete bon ça la ka semblante pour musique a Fally soko tie despect ya pio momi ou jobo fandi pembeni boyo kango nini ko ça assembla ko musique a Fally eza pona ba amoureux et puis ça moi tueke moi lengi bo tu na ngam tu na bina na kombo na baleko non bina penda Marlène Tessa na balé po boyebi bilengi wana bosala assembla na minute yo fallait que Luka boma Kofi mais pas toto promo tu m'as dessus hein
Na tiko za na besoin au moins na minute toto promo biso toza ba chroniqueur musical na makamyo stolobelaka soko za likambo loba ne t'adresse pas à Bakali soko moni makambo Bakali azo simba fere et se paysioté yo yako simba héritier simba fali comme azaleka yaya mais quoi ko baba connerie que fali introduisa même Néné elle était choquée peut-être elle n'a pas bisoté mais même Néné elle a qui choquée. Ce n'est pas bien. Batona ko sonaka entre biso ya oluka basala muninga no confrère no mabe nanzela eza susute ça ne se fait pas. Bakali n'a pas dit du mal de quelqu'un, Bakali a bomi mutute, a fingi mutute parce que Bakali a bano ba mabe a fali awa. Tout le monde l'appréciait hein. Il était apprécié. Ce que soit le bi bola moi fali. Mabe eza wapi. Ma beza wapi, je vois rien de non mon eloko moko o bino bozo ezo choqué batu awe ezate ki sinjora alongwa pembeni ya falit akendaka pa héritier bo batu ba sepela akendaka pa kofi batu ba sepela lelo pa zongi pa e pa ya fali azo sa la carrière na ye mutu da mutu aza sika azo se retrouver yo zo se retrouver sikoza photo promo ça la ka age so sa ba live so sa ba live ça la ka age loba makambu po batu ba comprendre que ozo lobe a vérité kobuka lokuta te obebisa okoko linga no fali te mais koloba ke fali atinda Bakali ebimi penza lokuta ya makasi onenga baka Bakali yango wana ozana droit ko babolamu ya fali Bakali ozana et puis yeba ke soki fali abeti concert na ye oboma fali te olongola pe ba fali te olongola pe musique nete ata beti concert wana poso okokota na yo muto osalwe lokwa zate ko bango tout ba ebi kende to lobela bango ata mabe ke to linga musique na bango ko kasate kendo bande ko ba mabe afali e yinisa batu fali e yinisa nango mutu te soko kena ba fete omona kaka ba bibi ezobeta ba mede ezobeta même banzembo ba organiser banzembo fali banda carrière ko banda album ya droit chemin chilelo réussite na réussite et là comment écoufeli wana ezate et nous tes collègues on est avec toi chacun fait son travail tozana kambu ya artiste ya koloba ya bolamu tolobi ya mabe tolobi mais entre biso on n'est pas des adversaires yo so mona ba avocat baza binemi jamais un petit procès moko ensemble yo so mona ba juge binemi pourquoi biso to koma binemi par rapport à quoi on est là avec